Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Beauté, merci la fidélité et confiance pour payer ça la KNB News Info Marabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition à le bandit Tikato Fungola Yango l'Assemblée nationale Bisika Wapi ba député nationaux bazoko ba ko examiner proposition de loi électorale au exami na 18 points et allez loi le condo et allez qui déposer na jeu 13 Bisika Wapi bapesi makanisi na bango pona koluka kosala ba élection o ekozala crédible pe apaisé pe esalema lolenge longo bani bobo sanateke opposition FCCP la muka bazali contre lisanga topé examen à loi yango na kati ya hémicycle ya palais du peuple bango babimaki bazali ko continuer ko boycotter ba plénière ya examen ya loi ya électoral o esengeli mabiso na maponomi balongo balobi esengeli que nyonso yambo esalema il faut consensus ya malonga pour que élection ezala crédible ba partie prenante nyonso bavanda autour d'une table tozonga la bino mikolo ezali koya pona kopesa bino mozindo penza na likambo yango. Totira toujours na ba réforme électorale la muka a annoncé ba manifestation ya makasi mikolo ezali koya pona koluka kotelemela makambo etali bongo examen à proposition de loi o ezosalema déjà kuna na Assemblée nationale na Boende babetaki sete kotelemela makambo esalemaki vendredi dernier sitting na bango ezalaki dispersé na la police oyo ye alobi que abandaki kaka kosongisa ordre bolanda awa image et commentaire. Na déclaration au basalaki vendredi 22 avril dernier na palais du peuple na Kinshasa, ba députés nationaux et plateforme Lamuka ba fistija qui comportement au ba qualifié d'irresponsable ya président et assemblée nationale Christophe Mbosso pe ba éli à union sacrée de la nation sous proposition de loi électorale en discussion dans l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Baeli à la Mouka ba condamné intolérance ya bureau ya chambre basse ya parlement au Sénat Bango et commettre na dernier clou cercueil ya démocratie na République démocratique du Congo pour Bango ba boyko yoke la Bango. Cependant, ba réitéré appel na Bango na bon sens pour na consensus impératif autour ya loi électorale. Consensus ezali recherché na lamuka ezali synonyme ya partage de pouvoir te kasi yango ezali commettre tout le monde d'accord sur les règles d'arbitrage ya ba élection 2023 de manière à ce que montonyo so asala makamndenge sengeli pe ba pesa peuple congolais ba élection crédible impartiale pe apaisée ndenge déclaration salamaki na ba député à lamuka na boye ba député ya opposition bazui en témoin communauté internationale pe population congolaise pe bango balobi ke ti ba kozwa consensus ya malonga sur ba réforme électorale nde makambo salema malamu. Bango ba député à la muka batalisi ke lingomba politique ya chef de l'état union sacrée azali na mauvaise foi ya kosala makambo mabe pour que ba élection esalema na profit na bango la muka elobi azozela avec impatience organisation ba élection en 2023 kasi esengeli salema na ba délai constitutionnel pe yango esalema malamu ndenge esengeli et non au profit ya union sacrée na boye basengi bon sens ezonga pour que ba nyonso bavanda autour d'une table basola makambo yango na ngama union sacrée balobi niet pas de dialogue pas de consensus tokokinde kaka na élection bongo tobo santé que proposition ya loi électorale les a déjà en examen na Assemblée nationale bisika bazali ko solola likambo yango pona koluka ba solution pona kokende ba élection qui dit vrai qui dit faux avenir ekobisa biso nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Toujours na makambo esalemaki na plénière ya vendredi na palais du peuple la police a fongoli banquette pour na koyeba nani asalaki vraiment ba acte ya barbarie likolo ya ba militant o bazali ko se réclamer ya eside nani abomaki nani abetaki nani asalaki mabe nde bongo ezalaki maloba ya commissaire divisionnaire ya Kinshasa Silvano Kasongo image puis commentaire.
Na communiqué moko officiel qui rendu public na commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, général Silvano Kasongo, a affirmé que en marge il y a un débat sur loi électorale dans l'Assemblée nationale vendredi dernier, groupe moko ba individu ba se présenta qui le col militant et parti politique décidé ba manifesta qui liboso a parlé du peuple na ba arme blanche. Koyokaye chef de la police a tel que manifestation en ba ko troubler ordre public, debo commissariat provincial à la police pe éléments nyonso ba qui rétablir ordre pour protéger ba paisible citoyen ba ça qui obligé à menace pe ba agression de la part des manifestants wana. Après opération et maintien de l'ordre, général Silvano Kasongo a tel que a constaté ba image mo ressortir na ba réseaux sociaux ko talisa ba homme en uniforme ko brutaliser ba manifestants en fuite. Commissaire provincial ya ville Kinshasa a condamné qui ba acte de brutalité soki ba image yango ezali a solo topé d'actualité. Par ailleurs, commissaire divisionnaire adjoint a annoncé qui enquête moko o ezali qui déjà ko fondama 1 pour na ko identifier ba image wana soki ezali ya solo ya ba bavure policière. Ya mibale ko établir ba responsabilité ba acte répréhensible wana 3 ko sanctionner ba commandant ya opération ba officier pe ba policier o ba saki to pe ba zaki ba acteur ya ba acte ya brutalité contre ba manifestants. Cependant, la police a estimé quand même que le secrétaire général a décidé de voir ce qui qui fausse information au sujet de la situation à lobby. Mais au moins, la police a démenti catégoriquement information locaux là étant dans les réseaux sociaux que militants moko parti politique décidé à être touché par balle na cheville sur ordre officier. Il y a la police, il y a Kinshasa. Contrairement à Oezala qui a affirmé na décidé, général Silvano Kasongo a affirmé que Motoana a commis plutôt accident de moto plusieurs jours avant manifestation et Salema Kimokoloana. Visiblement, décidé à publier qui information à l'Okuta ndenge la police et ko démentir yango. Motoana zali na cheville droite cassée pour but ya ko bebisa image ya la police nationale congolaise ndenge commissaire de visionnaire Atalisaki. Pour un rappel, que le secrétaire général a décidé à affirmer que trentaine de militants qui blessés dans les éléments de la police dont mi balé bazwa qui ba balle réelle pe qui actuellement en hôpital. Martin Fayol Madou du président a décidé à condamner qui répression policière pour la situation na ezali ko telemela makasi état de droit au régime actuel ezali ko promet wapi ya ezali toujours ko contester légitimité na pouvoir kasi boyeba que nanga munaye akashpe a telemela ki ba œuvre topé ba acte ya brutalité à la police nationale congolaise malgré nyonso esalema ki mokolo vendredi. Manifester ezali moko ya ba droit fondamental ya ba citoyen nyonso kasi esengeli koyeba lolenge nini ko manifester ko bukate ko bebisa te sala manifestation na yo réclamer ba droit na yo lolenge dongo bani na la police nationale pe ko beta moto te po abimi na balabala po eza droit na ye sala mosala ya ko encadrer pe ko protéger ba citoyen na ba bien na bango. En tout cas affaire en wetikali ya suivre Kinshasa et l'équipe partout. Tozonga na Nairobi bisika chef de l'état beaucoup tani o ezalaki prévu mokolo ya vendredi na ba délégation ba groupe rebelle bango nyonso ba esalema kite chef de l'état azonga ki na Kinshasa kasi atika ki ba délégué o ba kosala mosala ya kokutana na ba groupe rebelle wana ezali négociation te kasi yango ezali bongo ko telemela bango po ko isa bango batika manduki tote gouvernement congolais a kosala mosala makasi pona ko anéantir bango ndenge communiqué à présidence de la République lobaki bolanda na élément et sengela ke salema vendredi 22 avril na Nairobi consultation entre président Félix Tshisekedi pe ba représentant d'une dizaine de groupes armés actifs na ba province ya Ituri pe Sud Kivu. Na ba province ya Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu yango esalema kite okutani yango ezalaki prévu mokolo ya vendredi et salema kite selon présidence de la République a annoncé qu'information yango a indiqué que logistique est posé qui problème pour le déplacement. Il y a plupart de représentants il y a ba troupes rebelles vers ville ya rencontre ezalaki Nairobi pour na kosala yango chef de l'état Félix Tshisekedi avant azonga na Kinshasa a chargé que groupe ya expert sous direction du président El Kenya ko poursuivre la consultation na ba représentant ya ba groupe armé ngé source yango précisa qui par ailleurs babaki c'est que secrétariat technique ko précédé
par le mandataire spécial RDC, M. Serge Chibangu, envoyé spécial président Uhuru Kenyatta, délégué à chaque pays membre au Ebisika, côté en place pour assurer implication, il y a décision nyonso. Toujours selon présidence de la République, il y a RDC, chef de l'État, a considéré processus ou une reddition inconditionnelle locaux, la dernière chance à couper ça, n'a ba troupes armées locaux, ba déposer immédiatement ba armes, pour n'a ba s'engager na réinsertion sociale. Faute, il y a consensus, une option militaire. Ce qui consensus, moko et monanité, action militaire régionale, moko et la mamakasi entre les 4 États au Bassangana qui na Nairobi. Même Timatou, me pesemi pe na ba troupes armées étrangères au Bazali ko se rendre la bamboka na bango respective, en croire même source maintenue envers ba troupes rebelles. Ezali bongo table ronde te, ni négociation ni compromis kasi ezali nde kotebisa bango po tout oyo l'État congolais a telemi mpona kosilisa makambo etali guerre ya Est démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Lobi eleki na France, Emmanuel Macron azalaki relu président de la République française et selemaki ndenge nini bolanda ambiance ezalaki kuna kasi chef de l'État congolais na ngambo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo a félicitaki homologue na ye ko pesa ye longunya lolenge kani azali relu na tête ya République française. Emmanuel Macron azali réélu dimanche 24 avril dernier président il y a République française. Actualité oyo et suscité ba réaction de part et d'autre nangambu ya mboka Congo, notamment président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Ancien président de l'Union africaine a félicité homologue français pour la réélection naïe. Président Félix Tshisekedi a komaki yango na compte Twitter naïe, koloba que monsieur le président, cher Emmanuel Macron, a exprimé qu'il a vu félicitations pour la brillante réélection naïe na tête de la République française. Pour la Félix Tshisekedi, réélection ya Macron, ils allaient permettre de renforcer la coopération entre République démocratique du Congo et République française. Na mandat naïe et permettre à renforcer davantage coopération entre les deux États. Dengue président RDC Alobaki Ango auto signalé par ailleurs que Emmanuel Macron a battu na élection Marine Le Pen na second tour a Joaki Bongo 58,2% de voix contre 41,8% y adversaire naye Azali Bongo réélu na tête et République française. Ezali moko ya actualité o esala kirage moko ya lobby kasi mwa ndungu esalemaki ba manifestation pona ba anti Macron o batelemaki ba résultat yango nyonso esalemaki lobby na kati ya France. Kinshasa eleki partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka ma partout somba yango zwa yango toujours ezara bien pour na libota mbaka sko bosana te logo Beltesco ezala wana pone pesa bonne santé mingi Beltesco ndezo sala mosala kitoko bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure
oyo Beltesco a Chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po tezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Donc politique, émission d'analyse politique, topé c'est une extrait de émission, ça déjà en ligne la chaîne YouTube, émission Kaskobo Sanate, ko s'abonner pour et ça la bien. Les Camboyo il y a est, il y a que deux solutions sous la table. Ou soit on gagne la guerre. Comment gagner la guerre? Dans une guerre atypique. Non. Président de la République, Soko Azou attire état de siège. État de siège et Zoui Mbano et déloger tous les groupes armés na Basio Bavandaki. Plus de 300 villages. Oyo bango bazalaki batibolaga or, diamant, coltan, batekelaka Kagame. Et Sili. Et aussi la tango bazo kima bazo boma bato. Tango bazo kima bazo boma bato. Bato bango bazo boma bandeko na bango. Batata mwasi na bango, maman aleki na bango, bandeko na bango, babo boma bango. Yo moko yo kakilobi. Thomas Lubanga. Asa moto eturi. Banani bakangaki yo na otage. Bana ituri no. Bato batomboki. Président Kuti Likambolina na mesa na ye. Kabila silisa yango te. Puisque Kabila zalaki na ku. Azalaki na ku. Soka azalaki na ku te. Po nini banda 97 ba groupe armé ba vanda la wana ba bota bana batikala kaka na bazamba wana. Balongolaka bango te. Soit ye Kabila zalaki na kute po nini concession ya Masisi ya Somenki ba tribia un général ya RCD atimolaka kolta na Masisi atekela Karwanda sika bakangi ngoyi batindi ya azala ndolo mais en fait président, il faut bien bango. Bozalaki kobundisa Kabila, puisque Bozalaki Kabila, motoaza kobuma mboka. Évidemment, il est vrai que il était dans le coup. Ngai na ye mwana mboka. Il faut soit bango. Bino bolingi nini? Alors que état de siège ezali. Oui si. État de siège ezalanga. Bazwaka gagner mbala. Tango na Ukraine. D'un côté, Poutine a négocié na Zelensky. De l'autre côté, il y a d'autres qui sont bêtes. Ce n'est pas exclu. La stratégie à guerre, ce n'est pas exclu. Alors maintenant, président, il faut tout na bango. Bamaï. Besoin qui mandoki pour y soutenir Mboka. Ngai mwana Mboka na ye. Ngai Félix Tshisekedi Tshilombo. Na ye. Pour tout battre la mboka na pesi motu na ngai bakata po kimia izonga bo bino bozo bunda pona nini to
la culture 6 ans après disparition naye le 24 avril 2016 dimanche oyo ba melomane bakanisa ki bongo Papa Wemba oyo asalaki mboka na biso lokumu na nzela ya rumba pe muziki ya ndenge na ndenge ba activité mingi ezalaki bongo organiser mokolo ya lobi tozalaki bongo na cimetière bisika wapi masolo esalemaki hommage na Papa Wemba pe lisusu ba activité ya ndenge na ndenge kasi tozongela bino mikolo ezali koyana ba image pe ba force détail. Aussi, cette édition à l'ONA Sport, Coupe de la CAF, que tout puissant Mazembe a affronter Renaissance de Bercail, et Zali Kokambama na Florent Ibenge, ou Azali Bongo Congolais, et Angwe Kobeta Mamiko les Zali Koya, image peu commentaire pour nos détails. Tout puissant Mazembe, République démocratique du Congo, a affronté Renaissance de Berkane et Maroc en demi-finale de la Coupe de Confédération de la CAF. Bakorbo Bazelaki ou Talobi Namini pour n'avoir identité à futur adversaire na bango. Formation marocaine où a dirigé un entraîneur congolais Florent Ibenge et Zali Koizé na étape yango ya tournoi. Après victoire la bango biska bazwa ki bongo 1-0, Mazembe a débuté manche aller naye na demi-finale na Lubumbashi na Okatanga le dimanche 8 mai prochain. Match retour est kosalema dans 7 jours après, soit le 15 mai prochain wapi na Maroc. Kasi mingi bosimba que Mazembe a faire face na équipe o ekambaka bongo le Congolais Florent Ibenge o asala mosala pe mingi en République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Et la édition le 25 avril 2022 na zaïk nesenga représenté les bino merci na bino bolanda ki biso partout dans le monde beaucoup européen sa biso confiance pour lancer la bino mosala to kutani très prochainement on associe moi encore aussi la bino ndenge tout ça la mosala a toujours d'une manière très professionnelle. Magazine